eza na mouvement moko ou eza prévu na mboka hein mais eza na mouvement moko te na temps oyo eko nuire mboka na biso dans le 27 lo mo mabe ça les pas en adoration na lobi na yo biso ba congolais tozala na attitude ka ya lo banzambe merci pour nyonso eza bien eza na mouvement moko te eko salima na mboko pona ko nuire mboka na lobi te ke mouvement na le 27 na critiquer mutu te mais na lobi boy moi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu nyonso eko salima ezaka pona avantage ya mboka le 27 oui le 27 non précisez bien marche ngai naza politicien te na lobi ke le 27 est-ce que après ça ils sont ni tout temps okena koyekola to koyoka ba prophétie ya batinsi ba kala kala ndo ya ko lambia ngo ngosa nto misoneti ya yo esando ah mais éviter so biloko ana ni tolo ba ni zango ba biloko asikate ya ba biloko yo ni tobi ke lo monte okomela ta banguna Congo ba se ata mindele ya biloko ba papa simu mbango baloba que Congo kabwana te lo monte ba makesa ba hotel ma tout ça problème eza boye mama Tiffany professeur bandi nangate hein au moins vous appelez prophète te aux apôtres problème te na aux apôtres mais na don prophétie problème eza boye au moins même professeur eza na kati ya Bible Shalom, shalom, bienvenue dans cette émission, votre chaîne Le Nazaréen avec la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokoa. Hein? On est ensemble, il n'y a pas de souci, Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzambe ndi mutabate la nzambe ndi mutabomba soit comme sorti décembre pesa merci et biso toujours ba déjà matondi na nkolo o ya pesi biso pe mana bomo ya pesi yo parce que je crois que yo nanga na ye kuna tozala na 2024 pour na ngolo ya nzambe na makasi na biso moto kokate. Mais aujourd'hui je suis tellement heureuse parce que je reçois sur ce plateau apôtre Amachia après un long moment, long time. Aujourd'hui, on s'est décidé, tous voyez, pas Zwabiso pour que Bino pas moi, parce qu'il a un message très très important. Alors, Bengana pour nous, un message, Oyo, Ezoya Calamité, ou Nzamba, Lobeli, Ezo Kita Calamité. Mal est temps pour moi de retourner à la régie avec Mikis, Mobile Yabatou, Sokito Loba, Nzela Moko Liloba Moko. Donnez-nous un cantique pour la gloire de Dieu. Puis na ba fête. Est-ce que tu koko katalo sa côté? Régie à vous.
Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Ma meilleure vœu n'a papa Guy là-bas, la maman Laurien là-bas, la famille là-bas, la depuis l'Afrique du Sud. On a pénal, c'est la famille. La famille est sacrée. Voilà, et oui, Anaël sacré Eden. La Pessibino, bisous. Sans oublier Ndoï de moi-même, Tiffany là-bas, la princesse de l'éternel Zoé. Bisous à toi, je t'aime beaucoup. Maman Laurien, la maman des enfants, moi, Nanga Bolingo. Nzamba Pambola, yo, pour Naninte, Capilos Adonix, depuis l'Allemagne. Maman Lingeo Mingi aussi. Nekab, Flantinga, Kabieno. Ça, c'est la famille. Mes soeurs, je vous aime beaucoup. Ma meilleure vœu, Nabino. Tikete Nzamba Pambola, la Salvation Ministry Mobimba. Apôtre Machiaï, Liboso Nangai. Tout le monde est apôtre. Bonne santé, bonjour, shalom. Bonjour, maman Tiffany, santé, ça bien? Ok. Maman. Santé, madame. Ah ouais? Bah, né belé, hein? Et belé. Fallait qu'on ait un pembe pour tout le monde. Bon, comment on a. Oui, comme tu as un message d'abord dans la télévision, il faut que lobela et pour aya. Ok. Alors, comme on a un union sauté na bino, mais il faut un moto zonga rapé par Nzambe. Enfin, qu'il y a lobela rabiso, pour toi, il y a rappé na maramboye bisabino. Parce que surtout, on a un tango nyonso. Bon, Nzambe tout le monde na erni. Bible Zoloba, il y a un passage biblique un peu populaire. Jérémie 33:3. Et lobby, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, je dis, tant que Nzambe, c'est dans ce moment-là, Nzambe a révélé biso makambo. Yango mona ke ermo to bungi nanu to kena to kuta na Nzambe Nzamba lobela biso poto ya koloba na bino. Parce que to boy to bando loba makambo oyo ewute pa na biso o Nzamba lobi te. Yango moni ke faut ko bungaka. Et puis elo mo photo eba Dieu ne parle pas à tout moment. OK. Et moi pe Nzamba loba te. Zo mona. Donc lelo nga na okamwa on dirait Nzamba koma tchakou. Donc chaque jour Dieu parle. Non, wane komi sugo mabe. Yango moni ke soki to ane loko lobate. Yango mona fandi na oluka Nzamba. Vandi pe mingi. Mais nazaki na ba prière. Na opesa bino photo mo botala. Nazaki na jeûne prière il y a 6 jours à sec premièrement. Après na yo sala 10 jours à sec. Dans 10 jours, on a une image, il y a 10 fléaux. Hein? On a expliqué bino que ça, la prière, on a utilisé pour nous délivrer Congo, on a délivré Israël. Après, on a eu 4 jours à sec. Si on a eu pour faire ce message, pas en Nzambe. Ok. Bon etonga, bon ministère, etonga kufa. Non, etonga ezali, ministère ezokende bien. En tout cas, je suis bien. Oui, biso. Tout le monde a makambo ndenge batu nyonso bamona te. OK. Oui, Nzamba lobi na Moïse, ange de la mort a oleka. Soit moni makila na lenton a frappé te na ndaku na premier né. Zo moni loko Nzamba otala. Otala makila. Otala nationalité te, otala identité te, mais otala makila. Donc, je dis, photos en a regard ndenge mona batu nyon sauté. Photo tala par rapport ya ndenge Nzamba omone la makambo. Tanto lo bage etonga ezokende ndenge ni ponanga. Na ota d'abord ndenge vie spirituelle nanga ezokende. Oyebi mutu muso akopesa témoignage pour sombi lupango hein. Menga na akopesa témoignage ke na jeûné 10 jours à sec. Donc na mona ngo victoire makasi, be lo makasi on a zui yangwana. On a eu le ministère de bien parce que, en tout cas, Tina Sale, le roi là, Batumsuba, apporte, apporte. En tout cas, ça linga bien pour le roi, on moutounionso. On dit, en tout cas, Baxelinga, onction est belé, hein. Onction est belé, puis la directive est belé. L'onction est Baxelio, Nani Osomoni a. Et le fonction est sali physiquement, mon coca telemi, mon coffre à sécui.
D'abord, réaction à Liboso, tant on a ici, jeune Nangaï. Fallait na zonga na Congo, date sango, je pense, les Arabes les 18, na solo la penayo que na zonga Congo. Mais na zonga mbala morote, na la 2 jours na aéroport ya Ghana. Avion on a là qui a Kenya Airways, tant on a commis on a ba singa au mat avion na bisoté. Na eba été pourquoi? Et puis bandeko tozaki na bango en contact tout ça na bango démarche wana balobi ba bato Kenya problème ezate le roi boboyi pour raison ezoye banate to somba ta billet mususu en tout cas baboya ki kaka kotekela nga billet est-ce que yo so mona compagnie mo ya aviation baboyo tekela mutu billet na beti lisolo ngo likolo et message ezalaki ke parce que na uta ko sala ba prière pour na mboka parce que na lobe que Nzambe a ko utiliser 10 fléaux o ekangola ki bana Israël en Égypte alors nga na kenda sa jeune à 10 jours à sec na image à 10 fléaux ana mais na retour na ngata on na zonga Congo ba compliqué nga message ezalaki que en tout cas bitumba oyo eza bitumba mboka bayebi musalo yozo ke sala na Congo ya ba permettre te yozonga mais na kutana ba complication na moi-même je me suis posé des questions na lobi mais Kenya na yoka Kenya na histoire ya bitumba Congo te ta on a commis na Congo na za même na ba preuve nyonso ya paiement ba bilo nyonso ta on a commis na Congo na yo yoka lisolo ya nanga Kazaki na Kenya na réunion na mi lobeli peka en quelque sorte donc bango comme tu vas combattre Congo tant sou ba ebi ki apport na nge uzala makasi je me suis posé des questions na la 2 jours na aéroport ya Ghana si na somba billet ya aviation mususu nde na ya Congo koko malanga Congo bande ko musu ba yo benga ngai tant na nyati Congo ba ebi singo be ko nyata na Congo monde à ténèbres ningani makasi voilà message euti Canada. Donc, il y a un message de partout. On a une chose. La Bible est une porte grande d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. Donc, il dit ngai po na ngai. Na oto ebisa ondenga omonela makambo. Omoni batu musu bana ndenge na ba monela makambo. Ngape na ndenge na nga na monela makambo. Soki na moni complication na vie na nga. Na eba déjà que loro moi makasi ebatami na sima. Soki na moni complication ya makasi na eba que loro moi makasi pe ya bien ebatami na sima. Donc veut dire tant na mona déjà bitumba wana pona nga c'est que victoire à makasi za na sima. Mais apôtre oyela ki biso pona bato zonse bato mémoire hein on ba di play oyela biso bikambo léopard. On va na signer ko expliquer ba signe ba léopard tout ça osuka na ngwa. Mais merci, autour des questions, bien, oui, que Baba Tifani, Dama pas bon là. Mais dernièrement, Boto Yoka, na bombate, Boto Yoka pasteur Marcelo, non? Auto Lobango. C'est quoi le problème, les années? Batouba Bengi, Gaya Potre, les amis Logoyo Loba qui gabi, non, Nasala, Moussala, Nzambe, pour l'ouele la te. Problème na bino bato ba chaîne na lobi yote mais na lobi bino bato ba chaîne na ba mission na sali mikolo ba lekisi yango te ba lekisi yango te pourquoi parce que omoni nga na kendaka na sambeli na yena message na olakso photo na opesa bino photo ya ba jeune na nga ya 10 jours à sec ota bato ba omona problème ya bato musu ezanini. Et comme ils sont qui biso topesi prophétie, bango bazui, po basela lango ba base. Nde ba obenga base. Musala Nzambe yoko sela lango base te. Et comme ils sont na salle mission nanga, ba olexe mission wana te, batu musu ba ye wana, bazui ba message wana ba ke ba leki na ba chaîne mususu. Tam soutan ba olexe mission nanga ba otsa kombo nanga te. Bah ça même si ni mon côté où je l'accès mission nanga même photo bah ça te oh yo ebinde to fonctionnera non otsa photo nanga soit otsa combo nanga et puis so ça nanga émission lelo je pense qu'après 2 jours ou bien le même jour on retient mission OK mais ngana be mission na sali déjà une semaine 2 semaines to kende batsango te
Mais au moins non 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 mozo mona batu musuba ole kana message yango ya yo ba meki ko modifier yango omoni likambo nzambe ya lipamboli o eza ya yo muto ako devia yango azate omoni Adonija akanisaki ye nde roi après David mais nzoka roi après David ezalaki Salomo alukaki asangisa bato abanda déjà campagne ya ke fois comme roi tellement bokonzi ezalaki ya Salomo ezongeleka Salomo yango mona nga na sala na nga be forte ya na leka na ba TV non 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 o ezanga on appelle ça un message à Léopard. Je pense que ça ba tout même ba traitanga mutu esala bien te parce que obika ba ndeko na biso musuba za so azui tant ya koloba en tout cas ba lobaka ba kipata terrain ya batu to ba loba o ba ko loba mais en fin de compte boya que yoka Léopard na lekala be mission musu ya minene na Congo ba comprenanga tant na te mais après na ba to benga ba spiritualiste il y a l'église des noirs ba comme les cas va expliquer sur totem wana zomona alors tant on a expliqué makambo wana batu ba comprendre ngati mais c'est un vrai problème mais tout ce que pasteur Marcelo lobiango zomona OK baza pe na ndenge ba lobeli yango mais tant on lobiango ba réalité o ya kutani nango est-ce que yebarango pe sutilelo to bosana non 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 na landela ngo za processus délivrance à Congo eza processus le roi ya Israël tango alobeli yango na forme nini ba réalité ni ne komeli tango alobi ke carburateur ya mutuka na ebetaki kano na nzela parce que aloba biloko wana frère moko auti likolo akoyi parce que aloba biloko wana mais moi ezala batu batuninga ba question mais apôtre oloba biloko yo tina be mission minene mais comment biso tozwa ba retour te pour dire quoi ezala bilo musu ba mekaka te moni ta batu ba luka ba base ba e ba place au sa base ay bon pasteur Marcelo ko luka base hein pasteur Marcelo ko luka base te Maman Tiffany na yebani déjà c'est base zandi ba bino boko luka ngo ko luka boyeba Maman Tiffany na ko zonga simate na be mission na epsa bino boye na ba pasteur ba élevé moko te aza nzambe non siko na lobi boye soki yo ko boya ngo lelo mais bango moko pe bakoma oloba ngo te oh mais yo ka pasteur Soni te alobi yango yo ka Baraka Bogiso te alobi yango abike ba obo mona gala baza nzambe te olanda la hote seringa alobaki yango ba traiter nga des malades mais lelo bango mo bakoma oloba ngo epi na yebisa bino eloko moko Yesu alobi na ba juif selon loi na bino so témoignage Jésus deux personnes c'est que ça vrai uzomona ngapela loba la bino boye na maloba la bino bato mokili boloba ke soki ngando ebisi bino nina zobela bondi mela pour fana ba onyo sur la mai na ebisa bino boye parce que moto zonga sima na ba message pour te comprendre place to outil na ebisa bino ke bango na bango ba opota na ba banobi misa ba vérité liboso ezaki ya Olangi na mama Shabani basalani ta ba bebani ba bimisa ba vérité o abi o azaki ndoki o alobi o soki servitude ozo comprendre mokuna na o wana nani prophète na ye Onésime bakabwa wa série wana lelo te o tomemaki ye na kopesa ba prophétie mayaki l'église azaki ndoki falaki ayambola ozo comprendre wana eza ba signe ya liboso bato bandima mais ba deuxième signe tango pasteur Soni bazo la place ya la place ya président ba pasteur alobi atika epwani kwa comprendre que mutu moko ya kiso ko yebisa yeke bakota sikoyo bondi bangaka te est-ce que ça likambo ngala koloba lisu lelo batu bakoyeba te non même bango mo bakoma oloba ngo sko o eza mabe eza nini eza na mission moto sala na okala oloba nga apôtre to comprendre lisu te yo muto denosaka ba faux awa
Les autres comprennent les soutiens. Dans les dénoncer faux, dans les vrai, dans les faux. Le mal est que l'ange des ténèbres s'est déguisé en ange de lumière. Et ses serviteurs en serviteurs de justice. Donc, les gens bango batoma bewana, bakoma pe o dénoncer. Il y a une confusion quand ça va en ensemble. Est-ce que Thomas, est-ce que Koé va faire que oui, on dénonce en regardant comme ça? Ah, mais oui, soit un esprit à discernement. Mais tu n'as pas tout à dénoncer, tu es trois. Non, il n'est pas dans le vrai, on s'abuse business. Il y a la business, sans avoir peur, sans sans direct, parce que vous avez direct. On a la copie à dénoncer. Si on a battu, on va dénoncer. DT, c'est vrai. DT. Le problème est ça. Non, mais un peu comme on a moi souka. Au moins, dans le Congo, vie sociale et influence la vie chrétienne. Sérimo tozara la lunda, batuno so bakomi na lunda. Sérimo lufu, batuno so lufu. Ngwanju, batuno so ngwanju. Donc esprit ya créativité zalate na Congo na ba domaine nyonso. Bozala ka sérimo eza question tunanga na be mission. Na question na otolo ba kala mingi ta otunanga mais na nazo dénoncer vrai, na nazo dénoncer faux. Non, par exemple mon ko. Tozala ki yawa. Nazaki magicien na bongwani batu nyonso bakomi nazaki magicien na bongwani na ba émission tant que tu ko dénoncer ba faux batu nyonso bakomo dénoncer. Donc le problème est ça Congo batu ba embrassa kamakambu na ba domaine nyonso madelelo batu nyonso ba député poye ba ke ba pasteur ebele ba yaka musala nzambe lokwa kopo efuta ka ba kota ka okatika ba kota lelo moite ba ko ba député. Bakoti la députation parce que bazana na likabo wana ya kosala kuna to bakoti po baluka mbongo to mupepe memi bango. Donc veut dire quand on dénoncer na ba faux bakomi pe o dénoncer. Yango mona biso to sa nini to zonga na biso mwa sima parce que to ala na esprit ya kowelela te po to yebi ka ke ndenge babandi wana ba na place ba est-ce que ba pe ba dénoncer? Oui, na ebi ndeti lelo ba to pesa ba prophétie. Ba le kasu na ba TV. Ba le kasu na ba TV. Vous comprenez? Ko le kala ba TV comme passe. To koma na wana. Est-ce que misu na openja ezala toujours na ba parce que ko dénoncer ces soumingité hein. J'ai dosé. Dosé to éviter so ezo ya nani. Ba mo dénoncer bino pe kokima tengala kimite ngala option nazo luka nzambe zomona et puis le roi ko dénoncer ngo komi ya confusion yango monike to zongi sima parce que point ozo linga to loba o lobi ke to koma wana sima bana ba komi si point wana eza bato ba dénoncer kati ba ki ko dénoncer pour ba gagner confiance ya bato. Parce que si tu vas pesi bango confiance c'est ça parce que ba dénoncer ki o aza mutu mabe o aza mutu mabe o aza mutu mabe. Ba kosela pe ba tumesu makam. Oh, ndeti na pe ce exemple moko. Nazonga moi sima parce que au moins ngade na fanda boy. Na rolo ba ke mama Tiffany aza mabe. Au moins ndeti ngana aza opposante na pe ce exemple. Naza pe mutu majorité te. Soki président de la République a salé loko eza bien. Oh eza bien. Soka salé loko eza mabe, ah eza mabe. Ya ngome batu musuba loba yo to comprendre la position na oti. Non. Ngai na eko dénoncer makambu ya mabe. Soki mutu asali eloko wana te, bolobake asali eloko wana te. Eza te ke loko possible moni mutu aza mabe nyoso mabe komi ye. Non. To pe ce exemple ndo lobi bakosela pe batu makambu. Exemple autant musuba to ebele kwa mbriye bango. Yo so yo kanga. Quand on a les canons, ça a une mission. Na salle mission na eloko ya Moïse ya Gege. Oyo kanga de na salle mission eloko wana. Mais tous les ans bien les ans. Na salle mission na nini wana te. Mais la lobby hein. Soki muta sali mabe, to lo baki sali mabe. Moïse n'a pas dit Jésus. Moïse n'a pas dit Gege. Bon, l'andeloro on a bien. Alors, l'euro wana. So, au nom de Jésus. Vous comprenez? Et l'euro moi l'équipe bongo. Yeba boy.
soki yo lobi ke muto alobi eloko wana eke pe alobi yango te ata alobi eloko mosusu na yo na ye bokomi bamantere. Donc alobi Jésus te alobi pe gege te. Siko tango ya alobi Jésus te aza na tort, yo pe tango yo lobi eloko ya alobi te yo bokomi na tort. Ah, vous savez, il y a une mission mais non, on est comme un to comme mensonge. Na ye na bino bo komi siko na kati ya libulu. Donc veut dire ko dénoncer moko zomona ke oyo ya mutema mabe o nzamba zate. Donc oza ko luka visibilité. OK. Ozomona. Donc oye ko lobelo eza yango te. Ya ba mingi ba kita na ba dénoncer. Mais na yebiso ko kita na bango bien za na profession ba pesiti. Tokene non na likambo oyo o sambeli, est-ce que sambeli avec na mboka? Mais prière nanga base nango ezaki mamba mboka. Ozita message te. Mais na kolobelo moko. Tango to na processus. Tango on a pesi déjà message. Mais toi que vers l'accomplissement ya message auto pesiti parce que toi na kati ya parcours. Na ko pesa message ya contradiction te. Na ye na Congo, na ye d'abord na difficulté ya makasi, na ke na avion mususu na zongi na avion mususu malgré combat mais na komi. Na leki na TV, na pesa message. Ti lelo monsieur lekate. Message ezaki ni ba ko message ezeni. Message nanga ezaki boy. D'abord premièrement, tozana 10 fléaux oyo to sambela po nango do 10 fléaux eza ba arme on nzamba utilisaki po na frapper nango pharaon po pharaon atikaba na Israël. Nde image ya jeune nanga 10 jours à sec. OK. Toloba boy. Le Congo est entouré na ba ennemi ya sorte nyonso. Mais na minduki na biso ya mokili to kokate. Na be mission mususu na lobaki yango même avant na début ya mandat ya président Fachi parce que batu mususu balobi danga toi tu parles de la délivrance na tango oyo Fachi na kimia bitumbe kozala te ya epsa bango bo mona ke batu ba kufa mingi na bokonzo mabe pe ozala makasi to mona basinya mabe wala na olobela ngo ta mususu na ta mususu na sali 10 jours na ngapo na olobaki Congo eza bangune bele. Armée na biso ya Congo bakoko sala face contre banguna wana te. Na pesi Josué chapitre 10 verset 11. Bana Israël ba obunda. Na ba peuple moko boye ebele. Na Bible ezoloba nini? Nzamba noki simbula mabanga. Likola banguna Israël. Nombre de personnes au bakufaki na mbula mabanga. Bazaki belé par rapport à Obana Israël baboma NP. Na yoloba labi, omoni charge au église toi na ngona bitumba Congo et l'équipe même FARDC. Parce que dans la prière, nous avons encore renversé banguna et belé par rapport au FARDC au Bunda. Et puis FARDC na banguna la nyoso FARDC c'est loroté. Na minimiser bangote pour na loba ke ba sa musala te non. Mais toi là banguna tellement ébélé. Et on a le bail que ba arme au biso to utiliser eza ba 10 fléaux oyo. Et on a kendo ko ta jeune wana. Mais tango na ye na sali mission pour na ko présenter yango na miso ba na nzambe musala to osala. Mais zate ke na osala ngo na ta wana no esi na prier. Mais même Moïse, il fallait qu'il y ait solo là na peuple ba yebe loko azosala. Na leki na on a TV banda na leki na ngoti lelo na ba leki sangote pourquoi parce que bandi lelo te j'ai compris que il y a plusieurs prophètes au baleka na ba chaîne na bino pota longolo te po ebima lokwa hypocrisie to lo baka ke ba chaîne na bino po bande ko na yo plusieurs prophètes au baleka na ba chaîne na bino. Même les réalisateurs na bango ba lobby yango. Ba bi lelo ba prophète ba epi que ceux qui a marché à lobby et raté. Et comment on a l'équipe mission nanga ba fini yango. Ba zui ba pesi ba prophète na bango ba prophète na bango. Soit to futa mbongo te kam soupe yango ana.
omoni chaîne on a futa mbongo te ezaka epa na yo nayebi si yo et puis l'émission tout les gars on n'a pas moins de $50 et puis mbongo monsieur futa ma partir à poto netinga boy ne na fandi boy na la posa o leka la TVT ba la nzambe kaka allo apôtre kene ko leka ba futi déjà nga yo ka téléphone za monsieur bato ya ba chaîne parce que nga pona zo téléphone na benga pena muto chaîne ezaka moi passe par rapport ya ba comportement o na mona na éviter o eza TV na éviter oko lobelo msu na soni po ba na nzambe ba yoka mutu moko te ya chaîne oko lobaki na sala mafia na apôtre machia azate qui appelle so prophétie loba voilà soit to sala cop moya muyibi soit to kosa batu moko boye soit ba o monter coup contre mutu nga na participer mutu moko te même do fandi boye bi ki apôtre machia ya ka sala mission na ya si sabimaki même une église ba bi ki na fanda na batu te d'abord ils ont somme pour la batu musuba pour ça la pembeni na nga na ebite ba mona nini balobaka apôtre zara strict zara sévère na yebi en tout cas non alors batu ba comment ça moi système wana bana ba prophète na bango o le kopesi message bazui ba fini yango ba pesi batu na bango ozomona alors tango na ye Congo ngolo ba boye que ba réalisateur et belé la monsieur belé tout le monde ba comment yo kanana ba pasteur ba comment kanana ba prophète ba sujet ba pesi logo bêta et au ça la buzz bêta et ça succès c'est ça le message que vous voulez na opé ce exemple moro mama Tiffany OK na ko fanda na ngai remarquer na TV actualité uzaka moko batu babe soko lekyo lobika eloko bazwi yango mikolo ane komika yango même temps on a zo sale pano kala eloko ane zo salema tam suyo zo yebate ke o lobi eloko boy je mona tunaka question mon na te soki oko se rappeler websanga porte balanda ko de près bato wana ba ebionga mais ngai na bango na tokutana te il y a des gens na vie tokutana une fois et pas na yo na te sona ko tanga kombo so eza permis oui tanga neti évangéliste Roger Baka tokutana une fois ka et pas na yo maintenant tokutani akia ezaki ndeni portrait commando ngana tuna yo après ayebelinga wapi ozako sa musano sekyo bien yo baladela ko de près na bate so répondanga bongo so yeba nga yana batu musu boy tokutana te na tokutana te mais en information na ngoka mutu mo ebisio te na benga ki mutu mo boy apesa nga information na yo alobi na zela oui apôtre mage ngabi mutu yo zoloba ozokosa to zoloba solo parce que nga na eto mona na te ozomona le problème est que tant on a outil voyage na pesi message et l'équité na passé ba prière à ba diplé et l'équité message ezanitini pour apôtre message ezaki d'abord dans le baboy journée à le 27 eza journée moko boy moi na nzambe nyonso place aza OK adorer nzambe monguna ya Congo amata kita asala nyonso akosala oyo eza temps ya nzambe bana eloko baosala te contre mboka oyo parce que tant nzambe alibere mboka na biso ekoki napesa message moko boye yo ozwaki message oyo te bato baétouffe message oyo bayebi eloko nalobi napesa message oyo par rapport à 430 ans Exode chapitre 12 verset 40 donc 430 ans ekoki nde bana Israël babimi na bowumbu nalobaki délivrance ya bango ebandaki ntango 400 ans ekoki ndenge nzambe asololaki na Abraham ke descendance na yo baosala 400 ans na bowumbu ozomona ntango 400 ans ekoki lokwa délivrance na bango ezalaki par processus ebandi na 400 ans na 430 ans babimi nalobaki 400 ans eza ane nini omoni 2020 et comment on a 20 mibale so sali 20 fois 20 eza 400 vous comprenez
siko élection eza na 2023 donc 3 mois ebakisami nalobi na 2023 omoni 3 wana eza na date moko na 2023 awa so osangisi yango na 3 wana esa 30 date kasi yango toosolola siko naloba biloko wana kala balekisa yango na bémission yango bakomi koétouffe je sais pas baétouffaka makambo ya nzambe te naloba yango na début ya mandat ya président Faci bato baorappelenga biloko eza baréalisateur ya bachaîne babi aparte toyebi na biso makambo nyonso ndenge esalemaka toyebi ke soko olobi olobaki no biloko meme makambo baliopa kasi nalobi na yo ti nalobi na yo balembe ozo comprendre 2023 3 nde bakisami naobe eza na date moko na 2023 oyo so osangisi yango na 3 wana epesa 30 exemple napesa exemple moko par exemple le 10 fois 3 epesa combien 30 wana ezaka mpona faire comprendre mais nalobi teke le 10 napesi yoka image donc fedi na meke mpe kobima mokie nalobaki na date wana eza na événement moko ekosalema ozomona mais événement wana eza baévénement oyo ekopesaka image ya libération ya mboka c'est le temps de Dieu moto akoso te bamata bakita ere oyo eza ere motu moko te oya kodétruire mboka oyo même bato ya pharaon bayebisi pharaon c'est le doigt de Dieu qui agit omoni ntango tokomi ezala mundele ezala mutu mwindu ezala bato ya Kenya ezala soki oyo wana azala Rwanda na minute oyo ezala mutu moko te aotombola loboko po adétruire Congo c'est le temps de Dieu parce que nzambe emo mutu azobunda eza FARDC te eza soki banani te po eloko mona oyebisa bana na nzambe omoni 2 Rois chapitre 7 baoparle biso na 4 lépreux 4 lépreux ntango bazwi décision yoke na Syrie baluka biloko ya olia Bible ezoloba nzambe asali en sorte ke basyrien bayoka lokwa bachar de combat ezoya bayoka lokwa baétien na baégyptien basangani na Israël mpo baya contre bango omoni peuple na biso oyo tobenga peuple lâche nayebisi yo kanga lilobo na oloba bien eza temps oyo bato baoseka baprophète mais nayebisi yo kanga makambo na oloba baoseka nga te parce que makambo na oloba ekokisama nzambe abongisa mboko na bitumba ya basoda te mutu baobunda soki nzambe abongisa mboka oyo na ba prière oyo tosala pe omoni ka peuple oyo bino bomona lâche mweka nde nzambe asoutenir ba lépreux asoutenir peuple oyo moindre mouvement ya peuple oyo nde o renverser banguna ka ndenge nzambe asoutenir M23 oyo nyonso bengami monguna parce que monguna Congo ezaka M23 te sima ya banguna wana bato ebele bazali nalakisa o série moto sa prière à diplôme ebongwani makila nalakisa ko vidéo moko boye na Rwanda no ma ebongwana makila problème nanga siko ezanini omoni biloko ndeti ya bongo esenga bino ba journaliste bosala ani bopesa yango comme ba preuve nana biloko ebele na loba o lelo ekokisama bato bakoma orapelenga olobaki oloba ndeti lelo yebisanga musicien chrétien nini ya série wana na succès nani album nini obisengwa yoyokiango nde nani bauti Kenya outi Kenya na umeli te kasi outi Kenya ntango outi Kenya oye nzembo okala yebi yawe tombama nanu eza nzembo ya nani na oyoka yango moso na fandi nzembo yango eza bien bisenga lolo oyokiango te oyebi ndo bani nzembo yango na ndenge babe te oyebi ndo bani te sikola oyebi tu na mama tifani aoyeba nzembo ya stade
Donc on comprend les têtes ici. Ah, Nzembo Mike. Ah, tu l'as eu Nzembo. Mais l'as eu Nzembo, mais est-ce qu'en plaire? Ah, Moni. Non. Oh, Moni, bon, ma belle. Quand tu as Nzembo, Moussous fait un succès. Ah, non, un artiste. Il y a un lobby. Nzembo, série Waneza qui sont au fan de Penda, Maman Laura Bimisi. Bamoulage à Babimisi. Il faut comprendre que promotion est comme difficile parce que tous à un moment où les réseaux sociaux est comme un peu compliqué. Ah, alors on dit bobo que na yo na zomo na. On a évité. Bon diaboliser bango kaka. Bon diaboliser bango. Na lobité que baza nzambe. Bon diaboliser. Mais na lingi na loba juste que na yebisaka bino génération ane ko ni. Yebisaka dans les 27, l'autre les 25, le 27 ni ne salema. Le 27 eza na mouvement moko. Où eza prévu na mboka. Hein? Mais eza na mouvement moko te na temps oyo e ko nuire mboka na biso. Dans le 27 le mois mabe salema. Ba pas en adoration. Na lobi na yo biso ba congolais tozala na attitude ka ya lo banzambe merci pour nyonso eza bien. Eza na mouvement moko te e ko salema na mboko pona ko nuire mboka. Na lobi te ke mouvement na le 27 na critiquer mutu te. Mais na lobi boy. Moi la Bible lobi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nyonso e ko salema ezaka pona avantage ya mboka. Le 27. Oui, le 27. Non, précisez bien. Marche. Ngai naza politicien te. Na lobi ke le 27. Est-ce que après ça ils sont tout temps okena koyekola to koyoka ba prophétie ya batinsi ba kala kala. Ndo ya ko lambia ngo ngosa nto misoneti ya yo. Esando. Ah. Mais évitez so biloko ana ne tolo ba ni zango ba biloko asikate. Ya ba biloko yo ne tobi ke lo monte okomela ta banguna Congo ba se ata mindele. Ya biloko ba papa simu mbango baloba. Que Congo est kabwana raté lo monte ba makesa ba hotel ma tout ça. Problème est ça boy maman Tiffany. Professeur bandi nangate. Hein? Au moins il y a prophète aux apôtres. Problème te na aux apôtres mais na don prophétie. Problème est ça boy. Au moins même professeur dans la carte de Bible. Alléluia, Hosanna, na Yahweh.